na bikeke nyonso kombo na yo ekoyeba mana biloko na biso mama e yonde ojali mama ya mabota tokomi na porte oyo akosami etali ye azangeli tolanda makambo ya nkamba nkamba na bikeke nyonso kombo na yo ekoyeba mana biloko na biso mama e yonde ojali mama ya mabota misala ezali kuna nkamba alobi nini mabondeli ime ezangi na mokili nkamba alobi owana nde kopesa biso makasi
Masonoko ya kutalunda nyonso ina etelemisa nchi ya Republika Demokratika ya Kongo na kati ya mise Tata Simon Kimbangu Kilumba Bubu na kati na Kongo Brazzaville arme kuzazibola radio television Kimbangis na kati na Kongo Brazzaville yazo na Juba realização que era com salama ya mutina andikele ya kuleka pe kamba kena kutunga tena mwana kuna haisa mengi ya bataji mosi tatu na kaja kamera uselemi ipa ya sura tubati kisalu kele salama na mutindo mosi ya kukuana kana ya sura tubata Simon Kimbangu ya ni nyonso samna beso kasi alibikaga beso wabako papa pe beso kena tata Andre Benza Songenzila yani kena na beso wana kinti ya Kilumba Bubu ya sura tuba tata Kongo Brazzaville awana kakina mkabelu telemi Kuru Benza kena na beso kinti kwa samna inki Kilumba ya Bubu ya imeso Bosidiso
bana ba oyo bauta kina libaya na ba oyo to uti na mama mwilu to komisanse sida yango wana to pesi merci ne to lekisi maloba epa ya mbuta papa premier suppléant yende mota salina maloba na tongo na kumba tata mwana pe tata mulimu santo papa oye oye papa oye oye papa oye 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 espoir vivant nous sommes derrière vous papa Simon Kimbangu Kiangani oye oye papa Simon Kimbangu Kiangani oye papa Simon Kimbangu Kiangani oye 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 papa Simon Kimbangu Kiangani Mayabea wasoda waebusoda akaekaka nyarikaka 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 eulwe yarekwe embazie yarekwe embazimbazie Oya, Anga, Osimba, Omeka, na kumbwa tata mwana pe tata mulimu santo papa Pumwambanza biso bana no yoto ye na mbota maya tata mukunzi abule papa Simon Kimbangu Kiangani pamba te batata nzambe alingi biso mingi ndenge nkoluso alobaki ete nakeyepa ya tata kosengela bino mosungi yende mulimu santo me bamukili bakoyeba ye te kasi bino bokoyeba ye pamba te bokofanda kati na ye yango papa tata nzambe ndenge alingaki biso tata mulimu santo ayaka kobanda 1987 le 12 septembre nde ayaki kati na biso mais le coup ndenge lobaki ete akoya libela papa Simon Kimbangu alobaki ete na 1918 na kobotama alors ye moko papa ndenge na kutima botamaka na 18 dernier voyage na yan na Mbanza Ngungu azalaki koloba na biso ete oyo abotamaka na 1918 nani papa ezali yo est-ce que bondimaki ete ngai nazali tata mulimu santo dingeta papa donc nde ye moko papa ndenge na kutima alobaki na biso ete abengamaki epai ya tata na ye kuna na Katanga ntango baza kosolola ayebisi ete basi na bino baza na mikumba me oyo akobota mwana mobali nde akobota nga turu mosusu papa Fumwanlongo aza koyebisa bamama misato alobi ete kati na bino bamama balongwani na biso moko azali komema tata ntango ekokaki papa Nkulutu abotamaka mama Mariane Mama Christine pe abotamaka le 4 août 1951. Alors papa Simon Kimbangu Kiangani kobotama le 12 octobre 51. Kuna za kotika nzoto awa abotami. Histoire tozali koyoka ndenge ozali kolobela kayango. Tango nyonso papa Fumwanlongo azali kolobete tata mutu abandaki mosala na ye tata pe akoya kosusa mosala na ye tango bango bakeyi tata aye makambo mingi toyebi mpona kolobete papa Simon Kimbangu Kiangani ye wana tata pamba te na bomwana na ye azali mwana me na bonkoko soki nde mwana abomi nyama mutima nde ya tata ezala papa Fumwanlongo azalaki chasseur papa Fumwambanza chasseur na mitima mutu azalaki koliango papa Simon Kimbangu Kiangani yango nde kati na bango misato mulimu santo baza koya na batour première phase 1887 deuxième phase 1918 troisième phase 1951 donc bango misato bazali kati na biso ndenge papa Fumwanlongo papa Simon Kimbangu Kiangani tango azoebonga bato mingi balobaki te azali mwana kokokalika moko te nzoka nde ye wana po soki tomeye kosala mwa démonstration numéro 1 première phase abotamaka na 1887
abandaki mosala na ye na 1921 soki okamati 1921 moins 1887 okozwa 34 ans toke na deuxième phase abotamaka na 1918 abandi mosala na ye na 59 soki okamati de 1959 moins 1918 ekopesa biso 41 ans soki toke na troisième phase abotamaka le 12 octobre 1951 abandi mosala na ye na 2001 okamati 2001 moins 1951 okozwa 50 ans me na kati na bango misato nani abandi mosala na bomwana pe nani abandi mosala na mokolo Papa Simon Kimbangu Kangani oye oye emunwe embasie oye koya yango papa yozali représenter papa Molimo Santo tango nyonso papa bazali kolobete tango tata koya ye moto abandaki mosala na ye yebe moto akosukisa yango papa tozali kopesa mokumbe epai na yo po ete bokanisela biso parce tata mosusu oyo akoya azali te bobele ye wana tata Simon Kimbangu Kangani mama mwilo tango nyonso azali koloba bana tikana kende nazala penepene ya tata po ete nazala molobeli atikaki biso na 59 le 24 décembre tozwi bosome ya lingomba le 30 juin indépendance yango papa biso mpe tozali kosenga bosala biso rappele na mama mwilo asilaki biso te nakei nazala molobele po ete kimi ezala me ntango tozali komona ete makila ya mutu eza kosupa na se tokuna na este ntango tozali kotala bilili mpe ntango tozali kotala na moliere na Kinshasa mpe ndenge bato bazali kobumama eza kosala biso pase papa ndenge tozali boye ozali mondimi soso kaka ya pamba ya moninga po ete okanga motima oboma yango ezali pase mingi me mutu image tata Nzambe mutu akumbi eloko ya pamba donc papa tozali kosenga na mbotama ya tata Molimo Santo na 2022 olobela biso papa po ete kimi ya kati na mokili ndenge bozali koloba na biso Brazzaville ebandela makambo papa mokonzi ya bula azali koloba ete na telemi na kofanda lisusu te train destination na gare donc papa totaleli bino nde papa mwa moke ezalaki na biso mpona kosenga yango wana na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santo tosenge maloba na tata na biso Kimbangisme oye nabanza tokolekisa maloba epai ya papa kasi likambo tolingi kolobela yango biso nyonso toye kotala mwana Kimbangisme oye biso nyonso toye kotala mwana soki totangi na mokanda ya Matayi chapitre 2 ba oyo bakendeki kotala mwana bazangaki mwa eloko te biso tozalaka na biso mbombwambwa ekawukaka te donc na nsima ya manso mpe libondeli ya papa tokozanga kotia sani te po ete toluka eloko nini oyo tokotikela mwana kisa bana bako Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Espoir du monde, Église universelle. Nkamba oye!
Nkamba oye. Nkamba oye. Yerusalemu hapa ikulaka katazami umuishu Noele. 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 Lelo mukolo nini? Le 12 octobre. Ya nani? Ya papa Moki Mbangu Kiangani Mwanda Velela. Jacques Sazali. Bunako ze Sheikh soku bozela kite. Ale nzembo na ye. Wafwa le 12, wahutuka le 12. Kafanane le mutuko. le duzu, wahutuka le duzu, kafanane ye mutuko. Tinu ami tinu, fumu azi fumu, wafamu le duzu, wahutuka le duzu, kafanane ye mutuko. Yandi wafula mafoma lumutako Kafanane ye mutuko. Yandi kwandi watela mesa makoka Kafanane ye mutuko. Yandi kwandi wavovesa mababa Kafanane ye mutuko. Yandi kwandi inzambi ya zinzambi Kafanane ye mutuko. Adi inzazi ya mamwilu Kafanane ye mutuko. Yandi kwandi intinwa kulumibi Kafanane ye mutuko. Yandi kwandi iseja fumu yisu Kafanane ye mutuko. Yandi tinu Yandi fumu Azi fumu, wafamu le duzu, wahutuka le duzu, kafanane ye mutuko. Wahutuka le duzu, kafanane ye mutuko. Alutale nzambeyi ya beto ya siru Alutale nzambeyi ya beto ya siru Alutale nzambeyi ya beto ya siru.
Noele. Noele. No solo manso o mazaliko monana o tozaliko sala. Ezalaki na le 2 janvier 1989. Tango wana bapapa bazaliawa ezalaki ouverture ya cabinet ya papa Mfumu Mbanza. Composition tolobaka yango tango nyos ndenge nini tozalelaka. Directeur de cabinet ezalaki papa Ndontoni Sakubada Mbote oyo azali président général ya APAC. Adjoint na ye ezalaki ndengai ba secrétaire ba papa Vudile ba mama Mukobo ba directeur muntu ba noko mokolo oyo bazali lelo. Esika wana nde papa Mfumalongo papa Dengenda Kuntima ayaki koloba na ngai ke Mbenza bureau oyo to créer ezali devoir na bino ya ko récolter histoire nyonso ya tata ndenge ezali na ya biso moko na ya mama Mwilu. Kasi na branche yo na papa Tukembos na papa Bobembelo bangonde bapesa yo ba archive nyonso maloba na biso nyonso pambate na mikoliko ya tango okubanda koloba yango bakoloba te bapapa balobaki ndenge wana te ndenge balobaka na Kikongo bakobangika yo kasi soki ba archive ezali baloba na biso ezali ana tango wana moye ba contredire ozo koloba ezali te papa Tukemboso ye wana atikala monima papa Bobembele ya utiko tika biso kala mingi te mais avant atika biso ye moko papa Semoki Mbangu apesaki ba moyen nyonso atambula tina bisika nyonso oyo ezalike papa Semoki Mbangu alekaka na banza tomonaka papa Bobe ndenge alekaka na ba province kotala ba bisika nyonso na abandaka na Congo central ti atambulaka bisika nyonso elaki promesse ya papa Mfumalongo papa Dengenda Kuntima na le 2 janvier 1989 papa Tukemboso yewana yango baloba nyonso eza koleka na ba cassette oyo tozali kotia ye mutabombaka yango azali wana baloba papa Dengenda yango mpona mokolo ya lelo ya le 12 octobre l'an 2022 la solo na butu totiaki maloba na tango ya rencontre mais mingi tozalaki mama kidiba donc ndenge tolobaki ndenge tolobi atika biso le 12 abotama le 12 octobre eza boye makambo wana akendaki kobimisila yango na kunzulu yango totiaki na butu yango tokozongela yango lisusu tina ya mokolo na lelo maloba wana tokozongela yango lisusu me papa de la ville yo napesaki yo devoir omekana ndikososola likambo yango osalaki devoir wana papa de la ville osalaki yango tosalaki yango te tokomaki presque retard afaute na yo te po awa tosalaki mpe na ntinsani ya bamama toyokosilisa 0h 0h30 papa 0h30 osilisaki na bamama awa mpona kaka botoli Yelusalemi na mosala makasi oyo papa Mfumalongo papa Semoki Mbangu Kiangani apesi na bamama ya mokili mobimba bamama oye bamama oye bamama oye devoir wana donc papa Semoki Mbangu Kiangani apesi na bamama ya mokili mobimba mingi te bamama toza kososola te tinsani oyo eza kosalama awa mpona nini donc devoir oyo papa Semoki Mbangu Kiangani apesaki biso na bamama mokili mobimba ezali tobandi clôture ya Yelusalemi banda na premier poste
sentir nyonso donc ngomba oyo ya Yerusalemi mir fezala ya mabanga yango tina toza koloba ete mabanga ebima mingi donc Équateur oye Équateur oye Équateur oye Baba René Azate ake musala pour devoir na pesa ki bango du moins bakokisa 100 ben ya mabanga ba ben na biso minene wana ekoka 100 ya ngonde mabanga nyonso ntango emati awa tobandi nde clôture ya mire ya mabanga ndenge ye moko papa Kisolokele arekomandaka yango donc faut ebanda na premier poste ti eke na poste 15 yeko contourner ti na mayankamba yango tomonaki ba flûtiste tobandaki déjà mire yango fliki wo mais nam to continuer te tolobaki ekokende ti wapi ti na premier poste ni ndenge wana yango tobandaki na mayankamba place ba mama batokaka mai ti ekomata na musée eke pembeni na zamba ti na premier poste nyonso wana papa Kisolokele nekati yako sengela yango fo ezala ndenge wana yango tozalaki awa ti na 0h30 na bamama mpona kosala mwa nchinsani wana malgré toza kosomolole kasi toforsaki kaka mpe Congo central commune ya Njili na Kimbanzeke bango mpe tozalaki na bango tosilisaki te tozonga susu lelo rendez-vous ezali na 21h ya lelo kimbangisme oye nyonso wana ngai nazali kosala na lotomo ya tata Molimo Mosantu soki ngai natosi te pasi malgré mingi toza kocomprendre te mais eza ndenge wana tokani yango tokotia maloba ya papa Mfumalongo papa Diangenda Kuntima malgré na butu totiaki yango me tokozongela yango lisusu ye akendaki kobimisela yango na Kunzulu epe alobaki date ya le 12 octobre esengelaki azala na nkamba kasi fo azala na Brazzaville na plateau de Kunzulu elelo date nini le 12 octobre papa Simoki Mangianga naza wapi na Brazzaville oyo maloba papa Diangenda ezalaki na 1990 alobi ete akokisi 72 ans na ye ale 12 octobre wana na Brazzaville to na Kunzulu esikoyo lelo anniversaire ya nani abosalela yango wapi akokisi mbula boni 71 72 likambo eza to likambo ezali bon batie nani bato presse toyoka soki papa Mfumalongo alobelaki yango nini tozali kotala tozali komona presse okungi tata mwana Pierre Mosantu epesa mini biso tango ndenge tositokele na mokanda ya bomoi mokanda mwango mozalaka na basekre ebele batatala biso basali mosala bakangami bakufi baninga bakanisaki ete bon lokola bango bakangami bakufi sefini mosala mwango mokomona lisusu te porque nzambe azalaka na basekre basekre tata nzambe ezalaka moto pate ayingela yango ayiba soko ozali personne inspiré te okokoka te bamondele bakanisaki ete ndenge Simoki Mbangu asi akangami
baoka sangu simo kimbango sia kofi ba respirer solo dine bandenge na ndenge salamaka na tina nini ba moni ete musala mango mokofi kasi nisisa organizar na kati le 12 octobre tango ba okete kimbango kofi na 15h ba kusala yo operation ba tsala na autopsie ba funguli poitrine mobimba batala mosofo ezalité poumon ezalité cœur ya papa ezalité et foie ezalité bakambi noki eti kama nino eresibile kongo bikendaki wapi bamama batata nsasila tango basali mpasi baboni batata bate orke nzambe lokotala bino wana bakotala bakati nzete balingi makambo sili te kasi sila tika rotala nzete yango ebimi ya nasema tozali tomelela nde tobomaki nango nyonso to na ntango wana ntango eseleki lelo ale nsasela yango eyekobimala nzolo ndela kanisaka nde lokola simoti mbango kofi c'est fini yango wana bino bajeune bongisi likambo yasolo bato ayibi nano te kasi likambo te tomekaka nano komunda ata ndele bakoyiba kaka pamba te bino kozali nsasila bango bakanisaka ndenge bakati nzete tika bango bomwana lisusu te orke ntango tozwi rapport ya ndenge mosusu yango wana bamama na batata bolemba te tozali kokenda kala mingaka mboka oyo ezala doti te ifo ezala toujours polele pamba te ville moko ezali awa sono mboka oyo ifo totunga yango sono totungi te ndenge kaka na bomutu eza na biso mpasi mpo ate toko koyiba esika papa kolekaka sikasika awa navandi presque une semaine banene yaki kuna na likolo ezali fait de hasard te nde tokenda kotunga kuna na likolo pamba te papa alakisaki ngai mboka ezali kuna yango wana nazali kosala kaka bele photocopie ya mboka wana kuna na likolo awa tokoboma yango te bien au contraire il faut totunga bandako kitoko awa pamba te ezali lieu de repos soko nasali mosala kuna na likolo ale tositelemi tokiti awo toye kopembisa zuku pempene na ebale donc bamama soko toya kotungaka na likolo ezali mpo na ngai te papa simoki bango atungaki yango banda kala kunzolo village ezali mboka na ye efona toponi ye moko alakisaki ngai ndenge naye ya kotunga kuna yango wana solo bamama soko misala mizali kobima mpona ebele il faut bokendaka kosala mosala wana ezali mpo na ngai te kasi ezali mpo na yo na ngai tobika lelo soko toyali kovandaka boye bobanga te eske biso tokotikala kaka bele boye non kibisa motima na oyo obongisi nzambe tokomoni yango na miso donc na ntango ekoya tokotonga bandako awa wana bato bakokamwa bokomanda bato bakolungwa mokili mobimba bakoya kolala awa na kati na bandako ete tokotonga awa mpona nini nzambe akosaka te apesi biso esika voilà il faut dengenda ale botonga awa sala bandako na bino ndenge yango kozala pamba te bokolesa mokili mobimba ezali lokola ndoto et pourtant ezali réalité nzambe akosaka te lelo soko nakomi na 62 ans papa ntango atongaki mboka oyo nga nazalaki mwana moke ntango wana nazalaki moto na boloko kasi papa alobaki kobanga na yo te esika nyonso tu ngai nakei yo okokoma kuna lelo oyo natamboli mokili mobimba oyo nzambe asala les 5 parties du monde nayebi yango nasi nakenda na ntina mosusu te na ntina linguma tata simoki bango pamba te esika nyonso to wana papa simoki bango akendaki akokendaka kasi azali moto mwindu akenda kosalaka na mokila bamondele na ntina nini naokala bamokanda oyo monene monene atanga bajourno oyo eza kolongwa na mputu kunzulu akasi kunzulu yango
aya nakenda kulakisa iloko nini hata mbele bokoyiba nkini na likambo jusqu'à présent mutu mwingi tozali tellement aveuglé pas moyen il y a quelque chose qui nous manque et tokonoka kayango te malheureusement erke ndani ya kosaka te mbuka oyo ovandi awa papa abingisi makambo awa nauki papa ekema abingisi makambo na ngai ya secret wana kolobamaka te kasi papa ekema abingisi yango papa Simoki Mbangu ye mutu mokusi lokola ngai ye alibi soko koti kuna na ebale ngai wana bakolimisa ye te alibi nde bato na ye bazali kona sena mai nini wana donc bamami wato bazali bato baye tata batata na bamama tobanga te tokolonga tokosala nini ndenge nalobaki lobi na tokutani na ministre de l'intérieur ya Congo alongi na mboka naye na ngabe alobi na ngai ya eminence ngai naya kotala bilanga nakolakisa ye nini c'est-à-dire ka mwana vraiment ebangisi ngai soko na mikolo melekaki ntango wana tozali kuna meme masangu meme manioc ntango tozali kuna ngo ebele wana nde ezalaki kopesa esengo ka ntango oyo nakolakisa ye nini donc na sanza ya vie tozala kaka awa nakanisi mpe na sanza ya août avant tosala fete ya le 12 octobre tozala kaka awa nakanisi tokotunga liboso awa pamba te tolingi nde totala mosala nini ekosalama awa mopeka etika na biso mopeka tokona kokotela likambo wana nzambe papa nibaki biso mokolo wana lelo ezali le 8 février nete yango bie ya likambo oyo mokolo ya lelo ya le 12 octobre l'an 2022 solo tolandi yango malamu toyoki te toyoki te likambo ya liboso ye papa Mfumu Alongo alobi ete journée ya lelo oyo ya le 12 octobre na 1951 bamindele basepelaki basalaki dîner ya ndenge mosusu kasi ye papa Mfumu Alongo alobi te bango bayebaki te ke bakati nzete kati mosisa esali nini etikali donc atiki biso kuna na Lubumbashi na date wana bamindele basepeli bongo mosisango ekobimisa nzete wapi tala na mokolo wana oyo soki bozali baphilosophe soki eosenani kodevelope likambo wana na biso basage tomeka nanu kolimbola na esika wana papa Diangenda alobi ke kuna bakati nzete bayebi ke nzete ekufi libela mais bazoyeba te ke mosisa ekokobimisa nzete mosusu ekokani lokola likambo oyo ezalaki na le 6 juin 1921 nzete oyo Angelo abimelaka na 1980 esengeli ekatama na 76 pardon na 78 je me trompe pas na tango fondation ya ndako ya Nzambe eza kosalama siko ba ingénieur ba tracer plan na bango esengeli te nzete wana elongo papa Mfumu Alongo papa Diangenda kuntima na papa Kisolokele balobi ke wana etali biso te bokende kotuna mbuta kyangani papa Mfumu Mbanza botokende na tala na nzete yango bake wala atelemi to bazalaki batemi bamsusu baza nanu lakisa papa dia kusala bamsusu baza nanu papa Mfumu Mbanza atelemi na nzete alobi est-ce que bokoki kosala autrement te po ete nzete oyo ebika en tout cas papa autrement eza te papa Mfumu Mbanza atuni lisusu ekoki kokota na ndako ya Nzambe te nzete yango ekota na kati ya ndako ya Nzambe bajelele est-ce que baingénieur asikoyo baarchitecte tokoki kondima nango ekeza na kati ya ndako eza boye te mais wana balobi ke no papa fo ekatama kaka bon
Wambanda lobiki Burkina Faso mana mawon sono lumwini po kabuna ko donc zo ko moni ke ndengo na te kasi vokata likambote papa Mfuambanza njete katami ye muka telemiti katami ale alongoli yango alibopesa nga yango oyo njete wana tolakisaka ndambo etikala oyo tolakisaka na le 6 juin na fete ba musicien Faki oye wane koma héritage ya Faki wana mbala moko njete wana papa Mfuambanza azwi yango tikino lelo oyo ndenge tomona kango eza wana. Alors sikoyo Musisa nango ekokobima tina se kuna na bamarche wana escalier côté entre batia ba cimetière ya banzoto emonana kata kozotima na fondation na latrine na batata mwa njete wana ebima ezali pe bien encadré oyo njete babengaka mbamba donc Musisa ekekobima bajinguyi yango papa Mfumalongo alobi ete Musisa donc yango lelo tozokoloba ete à Jacques Stang azokolobeke wafua les 12 wautuka mpe les 12 to comprendre l'explication wana papa jana ninga lobelaki yango kuna bakati njete mais Musisa ekekobima nsasila na tango wana papa Mfumalongo alobi ete na Kunzulu akolakisa nini ministre intérieur ke alingi kokende kovisite na Kunzulu atala bilanga bajenuyi esikoyo lelo soki baministre bake kuna na Kunzulu oyo bakovisite ezali bilanga ezali bamama tuba bautaki kuna botukaki kolona Papa ingeta tolonde masango. Pesa ye micro. Tekos. Solala. Tolonda masango na nguba. Tolande te na banda. Nandi. Mais papa dengenda alobi sikoyo ezalite. Kende kosa. Sikoyo eloko. Oyo tokolakisa ezalite atandele o bayibi lingala malamu papa etoko o na lingala soko lobi atandele elungi koloba nini kapote ekomonana ezali koya kuna liboso emonani te bilaka ya papa Mfumalongo na 1990 alobi ke akotaki kuna banda mois de février tokomi na août pe tokokanisa eke le 12 octobre toko fetango awa ezande mwana afetanga ngokuna elele papa simuki manganga naza wapi aza kuna na Brazzaville kimbangismo ye yango esika wana toso sola ye alobi papa simuki manganga na lobi ete ngana na Brazzaville lingomba nyonso wapi na kambo yango oyo alobi ke ngana za na Brazzaville lingomba nyonso na nkamba kasi nakotindela bino batu wana bakosala na bino bangonde bakolakisa ndenge nini milolo le 12 octobre l'an 2020 dekoleka papa sima bazali wapi bango kasi bakekomela kafe bazawana kimbangismo yi donc na banza ike makambo nyonso oya mokolo lelo awo na libanda esito yoki nyonso donc siko tokosala nini kolima makasi pe mabondeli makasi po tokomakoka kolonga na mokolo munene oya lelo papa jangenda lobi ete nsasila kuna njete ekatami kuna Musisa ekeko bima likambo munene
balobieke wa foi les 12 wa utuka les 12. Donc papa Diangenda lobiango très bien. Bakati njete. Baibike njete ekufi na yango kasi musisa ekekobi. Lelo musisa ngweza wapi? Lelo waza wapi? Awana Brazzaville Bon, pona ngai lelo na silisi na ngabo kombo tata mwana pe muli musa. Kimbangisi maoye. Oye. Tobongisa maboko totonda maledisi ya tata Nzambe kono Yesu pe tata molimo santo. Okomo ya tata. Tata molimo santo. Tokosala la bango elongo na bambuta na ngai moko botele wana bamona bino bamona bino bomoni bango bino yokanye tangu bakomona kena ndako Nzambe aba mbenza lobira ye mingi te esi lobi mingi Baba likamuna lobi te la lobi te eyokani bon merci cabinet bo ko songa la vida to silisi bo ko mbota ta mala pe mo limbo santo amen munazola kwangese ye kwa mwana ngetata mwanda wa velela mfumo tufukamane yovutula mafunda ya matondo ye matondo kwa beno batatu bandongo mana malikuwa makutuvangilanga mlantangu za wontono mautuvutulilanga matondo lumbukia unu lumbukia kinene le 12 octobre muna mana mavanga muna 1951 tuwidi mpova zangeye papa Mfumalongo papa Diangenda Kuntima muna 1951 muna le 4 avril kakasimu kimbangu ngeyevo Diangenda nzolele voto amona na yako meso kadi ntangwami ifweni nge papa Mfumalongo papa Diangenda Kuntima wakala secrétaire ya gouverneur kuna kananga mlantangu ina Lulaburg dia Monica dia Mpasi bwe mfeti lombela nzila ya katuka pasivo ngetata ya luaka kuwenena ngeye kakasimu kimba ngeye vudia ngenda kumoni wongako bao bamindele bao sibakala mbangi zazinene muna mana mawonso mavanga matuka muna mono yengeye mwana Diangenda Kuntima yavanga mana mpila yina muna 1951 bamindele basoneka minkanda mina nyakugana wisa mpasivola mona na yenge nkakasimu kimbango luzolo lwangetata Nzambi pasivo bau bakala bambangi kadika kalanga diambu kodi da konda mbangi idiao na lumbukina kya kala kya Mpasi kwange papa Mfumalongo papa Diangenda Kuntima kadi watao ngeyevo ya mona fulu kya kala tata kya fioti kya watungo muna matadi mpasivo muna shaleri na matadi ya fuasani twanga yetata kansi ukina volo zolo lwange tata Nzambi lwakala lwavanga mana una bula wizanana
mana mawonso nongi papa mfumalongo papa dangena kuntima ngeye utusongelemo ngeye vo kina kya tusisa nkakasimo kimbangu na Lubumbashi bamindele bamona vo tiuzengo kele poda tulatia bazei vonyo imeni kalindisa vutukali yakako kanti diada basonga masivi mumonavo bya wonso bikalanga mnakati kwa nitu tangu bazibula nitu kama sala kanilekwa kimosiko ngeyevo nsasila mwanzi una uzigaika mu Yerusalemi muna ngutuka ya papa Simo Kimbangu Kyangani mana mawonso na bonso butele nenge kibeni papa Mfumalongo papa dangenda kuntimano kanda tatanzambi mana mawonso no munkanda tatanzambi menena tia mfumu edika katulombe mlalumbu kya unu beto tubana kakatwenena katutakivisako dina dilukubiki malumbu kya unu muna beto muna mwana mosi tungola kobana bena vuvu mukatuka Yerusalemi babingi bakezi nsatu mulwaka kanti kabalweki kombinda manu za zingi beto tulweki mukatuka Yerusalemi dina dilukubiki di muna beto bana bika volagana mosi dimbu kina voki ansundidi kadenge yemu wawena na vondio matakuiza kuntuala mampasi kanti votulendi nsiku mieno sitwa wa kanti katomona muna mesoko luvuva mutulombele munanza ya mvimba luvuva mutulombe mulumkia unu kiana ile 12 octobre l'an 2022 mwa muntu wonsu na kuima ngetata Simo Kimbangu munda zola kwa ngese kwa mwana ngetata mwanda wavelela amen twende mjambote Kombo ya tata mwana petata mulimo santo tochie mbongo tokiwana niko wafua mule duzu wa utuka mule duzu yandi nkundi ya vovisa bababa yandi nkundi nkazi ya mamwilu yandi mfumu nsedia yisu yinani yitata Simoni Kimbangu Kyangani solo na 51 tango bamindele babeta ki maboko basepela ki ete bakati nzete nzoka nde babosana ki mosisa eselaki kobota manankamba ye wana tata Simoni Kimbangu Kyangani 12 octobre 71 na d'anniversaire 71 na d'âge ya tata mokonzi wa bule nde yango na esangisi communauté mobimba Kimbangisi na nkamba awa wapi liboso ya tata Nsongia Nzila papa Mfumu wa Mbanza papa Mbenza André wana to bandaki bongo na carnaval monene oyo eutaki kuna na cimetière ya mama Mwilu to matina ya ngongo mbande bozali komona liboso ya tata mokonzi wa bule liboso ya tata Nsongia Nzila papa Mbenza André wana to bénéficier na mateya ya motu ya to lesa mina tongo lelo nde bande ko balanza menga makimbango télévision to ko tika bino solo bo bénéficier na culte monene d'action de grâce o ezali bongo en l'honneur ya roi divin tata Simoni Kimbangu Kyangani soki nzambe akati mokano te to kozonga lisusu to tika la brancher merci.